Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mode de l'émission. Je vous aime, je vous amour. Merci à abonnés fidèles. Au Bazarawana toujours pour nous soutenir Bisso de près de loin. Merci Bapel Nabino, suggestion Nabino. Merci en tout cas. Merci énormément la famille. Nyonso ya Bibiche Mbombo officiel. Fan nanga nyonso. Abonnés fidèles et à chaîne Bisso Bibiche Mbombo officiel. Un grand merci. Tout ça là cas effort ya la bino information pour réunir ba news ou eza koleka na communauté congolaise. Merci en tout cas, merci énormément la confiance oyo bino boza ko pesa biso. Alors tout ça toujours dans le dossier à Koffi Olomide officiel. Alors epesi pasi, epesi mawa, epesi somo. Comment on a Koffi Olomide, comment est-ce que ça a humilié et tout le monde biso nyonso bilamba Koffi Olomide ndenge ba bwaki yango na basaki ya Osofia tout le monde niveau ba latisier basaki yena mwasi na sindi le cœur bandeko et puis si pasi congolais na makasi na création ba latisier Koffi Olomide bilamba ya peko wana. Alors non tu la bino la vidéo to la nango together na bino. Ce n'est pas tout le monde qui sepeli na iloko e salami. Oui, Koffi Olomide azamabe, azandoki, asalabatu mabe, asalabatu mabe belé. Oui, toyebi. Mais si koyo, ko humilié na sens na marque oyo, étant que ex papa ya bana, oui, Koffi Olomide pa asali mabe, asala mabe, aboya mwasi, alinga mwana musala, patati patata, nyonso wana toyebi. Mais soki alia azalaka bien ou bien azalaka mwasi malamu azalaka parfaite ndenge tozo kanisa parce que jusque là ali yana na loba te soki azalaka parfaite nde tozo think que ali alobaka na ete c'est kaza na raison surtout so muto na silence donc ba pesa que vraiment raison par rapport à muto alobaka parce que tu es dit que Koffi Olomide asalaka sa ba émission mwasi atikanga et mwasi abandonnanga j'étais avec Cindy biso nyonso toyebi. Mais ce qui allie à Zaramosi Malam Lactoso think, normalement, il ne fallait pas filmer Biloko ya papa ya bananaye. Il fallait Zaramosi Malam Tina Souka. Il fallait garder qu'à raisonner Tina Souka. To mata, to kita. Koffi Olomide, aza papa bananaye. Histoire est qu'on change. Mais ce qui va permettre que Bazo Bilamba ba humilier, oui, ba humilier qui peut aller à Babimisa qui Biloko naye. C'est normal. Soki alia ayebaki ke tokabwani déjà na Koffi Olomide bilamba ko sa 50 pongande na zaboso na bike non chez la vidéo s'il vous plaît soki na yebike na kabwani na mutu wana te biloko na itikala kuna te moi si mususu wana ndako wana na permettre te jamais non tina batu bazwa parce que bilamba mutu eza esprit mobimba ya mutu eza mutu mobimba même mon père Ali a peine en fin de saki biloko a Koffi ata na garage et ko umela te soki bokabwani divorce eza consommé sur bilamba au gardant un espoir ya nini c'est ça les problèmes erreur eza partagé mais ce qu'on comment on a ko humilier Koffi Olomide boy bandeko non qui passe non chez nos vidéos ya Koffi Olomide asali na mwasi nae Cindy ba oyemba franchement na senti moi compassion mon amutema Koffi azoyemba. Je comprends que Asalinze mo ana stress a choqué Azuka Kida a posté Kabazo Yemba mais eza rapport se défoulé. Alors sans plus tarder télévision eza radio te non chi la bino audio ya Koffi Olomide na mwasi nae ba yeminze mona bango ya bolingo mais tu sens que des gens na motema na bango baza choqué par rapport à ce qui se passe aux réseaux sociaux so ba biba soso la so kotika na compte da Koffi tala ba commentaire so za motema te. On s'est préparé pour sa crise. Mais, to matato kita, aza artiste na miso malgré batu nyonso ba la tima bezali. Omoni, soki bakangi ndoki quelque part. Ata bazo bete ndenge nini. Mais zaka na mutu moko a osenga abotika ebo besi epe mingi. Ezaka na mutu moko a côté là. Donc moi je suis pas pour Koffi Olomide pour Alia, mais tout ça juste milieu du village. Alors, sans plus tarder na lobby ebele, non chez la bino vidéo au boyo kanano.
des vidéos on a proposé bino et puis ma vidéo kolanda boka ba point de vue à bateau par rapport à la réalité qui s'est passée. Ozwi bilamba mobali obwaki libanda ba filmer motongo pe a filmer aki alati lamba fali. Siko alati lamba fali ayo lukani na makambo nyonso wana. So nga fali na silika mabe, ça n'a pas de sens. Alors, sans plus tarder bandeko, tolanda vidéo oyo et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Ti bolingo komisinga na Goma. Tina occupé te pema. Tina tike pe kobanga. Bolingo mokonzi ya. Suka suku lubinini be. Naya tona continue kozela yo. Suka suku lubinini. Naya tona continue kozela yo. Namata bangumba, nakota bazamba, nabangate. Butu ekoma semikuse, ngaopongi koma longue histoire. Bandoto monotonie, mon amour. C'est toi que j'aime. Mon bébé Zambe opesa baninga ba vocation bakoma ko prêcher la bonne parole. Mon amour tindelanga tana WhatsApp sourire na yo yantongo ya lelo soki obosani tinda to ya pokwa ye. Suka suku lubinini be. Naya tona continue kozela yo. Baninga zamba pesa bango ba vocation. Moïse Mbi ta Mike Kalamba ye. Dans la 3h du matin tango pongi kila kanga ye. Nakoma kofuye téléphone na monata appelle manqué. Soki tango mosusu bonamo komelinga bon bébé. Je t'aime, mon fruit d'amour, je t'aime. Sokiozala kimboka élégance, nalinga ko changer nationalité, nalinga ko changer pe passeport. Nakoma na ngai moto na yo, nakoma na ngai moto na yo. Nyase nzamba salaki yo ye, na heure oyo na paradis agitation. Pe makelele nyonso esilaki ye, asalaki yo malembe malembe. Alati loupe nettoya ba diamantaire. Tango basala expertise ya diamant. Souci na ye obima parfaite. Zaza dako ya Nzambe. Baninga botika ngai na lianguma. Adam liaki simple pomme ya Eva. On a paradis simasi azala kite. Arata mangustan. Alata zwimu yambu maisobe. Arata sigra bunye. Arata kuzai. Tu es confluente, puis
Vuitton na Gucci bazowela yo yozala égérie na bango basala bénéfice na concurrence et Apple na Google Depuis que na élégance na komana un jardinier tabesi nkombo na yo na chaque fleur ya jardin arrose ba pétunia ba orchidée ba jasmin nga botika ngai na liambuma Adam aliaki simple pomme ya Eva mpona paradis nga sazalaki te arrête mon gustan hasta sucre yambila esobe arrête maracuja Pas le sac, le problème c'est l'acte de le sortir dehors et de filmer. Ça je suis contre. D'accord? Je suis pas d'accord avec ça. Mais kobimisa bilamba oui, mais kotandango libanda ko médiatiser, ko filmer, ça c'est pas bon du tout. Aza quand même légende, aza quand même mukolo, aza quand même mutu. Maramde tolobaka kozong ça mabe na mabete, mais c'est fait. Mais mabedi ni ozo reprocher Koffi Asalaki na art sa bilamba ya ali ya libanda. Oza mwasi, tolobite ozo part mais il cherche vérité. Biso peut reconnaître biso mibali. Mabedi que non oui tout ça là il mabe vis-à-vis à Mais déjà le fait déjà qu'on côté ça mwasi que bilamba ezana katanda ko déjà. Bah oui. Yebi moi ça m'a amené au na bilamba. Ba chambre so ezebeli parfois. Kokoti ça déjà moi si na katanda ko oyo yebi ke bilamba moi si wana ezali. Et donc et ça le comme moi sona ana na katanda ko mais ozo ça le ko là impudicité so ki ndengini na katanda ça c'est pas bon. Il fallait pas déjà ça, c'était pas bon. Il fallait là ba bimisi ba sisi makam na bango. Moi sina yeko kota na parce que bilamba biyo lobi tout ça ba bantu tout ça mambo belé. Mutuna bilamba mutakosa tout ce qu'il veut. Maman Mimichi, nakacho malobate PDG Migenyema. Koto ana okoza na raison. Bilamba est spirituel. Les gens sont encore ko bimisa kokotsa mwasi mama sina ndaku. Akoka quand même ko bimisa bilamba ya mama Lia. Tuana tundimi. Mais toyebi pété. Ndaku oyo mama si avandaka. Est-ce que ezalaki biloko ya mama Lia ezalaki wana entre parenthèses to éviter. Bon exact. Non parce que Koffi n'a pas on a des Asa denda quoi? Asa denda quoi? Les gens na denda quoi to ebi anda ko mo munene susu ndako musu munene susu. Voilà to éviter. Peut-être biloko ya mère Ali ya place ezalaki yango te oyo mama si abiko vanda. Voilà mana ndimité. Façon kaka grand mon père n'est allé là Ali anae. Grand poète respect. Bon respect kako par rapport na bané ko pesa ye. Grand poète mais émission que non bilamba famille monte senga. Et sengaki. Exact que bilamba bimine non ça la comparaison ya bilamba ya mama Alia ndenge bimagi na ki na bilamba ya Koffi ndenge na poto. Et ça deux choses différentes. Non, parce que bilamba o bimina ki to mona ntinde ezokota na mutuka ekende na. Mais o ekoti na mutuka te. Oh to mona na poubelle. Eh bien, ce poubelle, on peut moins la poubelle et aux hommes. Mais tout le monde met la poubelle, maman. Mais justement, pour vous dire que est-ce que Esaïa solo, et le quoi Esaïa qui te pone ça la buzz, mon moutoumon, tamso anigi, ko baby sa réputation, tamso ya nini. Mais le problème, c'est que tonton Zagui na katuana, ça fait un peu bizarre. Moi, je me dis peut-être que camion o Esaïa qui na ngambo, on m'a filmé. Tamso ya mwande fait bako tebilo okuna kati. Ya on va se déposer. Il faut savoir, à part vidéo, monsieur dans la santé. Il y a une vidéo où on a dit moi si mon taoloba. Moi si mon taoloba. Pena donc. Et bilamba ya Koffi. Taoloba pena boy tonton il azawa na batuni ba obimse biloko ça taoloba pena bilamba Koffi au moins que. Mais azo ba musika. En fait problème ezanini divorce oui on accepte toko divorcer toko kabwana so to yokanité toko kabwana na biso
mais il y a après le divorce. La vie continue. Il y a moto bozaki na il y a ko humilier moto boboti aboti na famille na bino. Na bino. Et ça m'a bien. Moni c'est ça en fait. Et ça m'a bien. Et Parce bon, que oh to sala bana lelo bana makasi ti. Mona moko mutana makasi ya koloba di stone. A makasi na media Na media et tu vas me sur ba makasi. Pour ça il va me passer sur nini. Bazo achine 4 mitema na ba mibali to éviter. Ba ko la paix. Petit à petit ba comprendre. Au moins même chose maman li azarani na 100% raison à comment ko perdre ba raison pour ba art. À ça la papa na baon. ah bon? Vous pensez que la maman là, les enfants là n'ont pas vu ce que lui aussi il a fait avant? Maman Vous Mimi. pensez que ndenge zawana boy maman ba ndenge zawana bana na ba digéra que papa na bango bali maman si siko boy maman na bango za nanu boy. Maman Ne ba Mimi. bi divorce nan to yebité. Toi tu penses vraiment que ces enfants là sont d'accord avec ce que le papa fait? Makamu oya salaka. Mwana na yo bimisele nzembo yeng. Maman Nani Mimi. ngwa kolinga? Koto wana. Namba, non. Maman Mimi. Koto wana. Tout ça là quand même clair. La poire est divisée en deux papa. Tout ça là. Mwango nyoso mi baba na faute. Maman Mimi. Tout ça là Oui. quand même clair. Oui. Bana tozo bota. Totika ko kotisa bango na ba problème na biso. Ce qui problème ezali. Maman Fozala. Maman. Papa terre. Écoutez, maman Mich, et je m'excuse. Ce qui problème est Ali, tout le monde a ba maman ya kalande babande kokola. Et tout ça, Et beaucoup c'est de quoi, makambo ote. Ya makamanga na mubali nanga. Bino boko tangote. Les générations réseaux sociaux. Té maman, les générations réseaux sociaux mais ça m'a bé. Yango pe to moni tonton de tonton oyo ko s'impliquer na libala ya ndeko na yo alia. Et ça m'a bé. Okoki ko s'impliquer te po moi na lelo atikali na N. Ndetinga. Yo o Emilie papa na ngande wana. Yo pe o humilier maman na nga ndenge wana ozwi pe mutu o babenga muta musala o abana obenga nga madame. Beton, qu'est-ce que tu racontes toi? Maman, Non, maman, il faut maman pas. Mimiche, Non, je suis pas d'accord. ma bé, mais quand même tout le bango. Yango na lobi les blessures de la femme. Pourquoi tu veux que oh ya ye quadra eza likolo oh ya maman ni eza na se. Moi c'est ce que la poire est divisée en deux. Ba on ba bazana erreur. Oh kuna sala ki erreur na ye ayebi pourquoi ba divorcer que parce que moni pe ba makambo belé. Oui, mais moi, si à bon maman, bébé, moi, ça, on monnaie à l'obate, on a monta l'obate, oui, mais oui, à bon maman, monter mana. Est-ce que, oui, bon, si quoi, yebi, oh, bota na katinaï. Oh, c'est quoi, comme il bimisa, c'est quoi, comme c'est comme tout moussous, bon, comme c'est parce que mon bal, comme ça, moi, c'est pena comme million, allez, yo, pena bomio. Oui, ça arrive. Mais parce ça, que quelque part, mais ma bé, pourquoi? Parce que yo, ça, ma bé, papa. Oh non, mais vous avez appelé dans des octobre. Vous savez que maman qui bantou on a beau bête avec ma solo à discours à Kalawana. Ton comme là la 21e siècle. Arrêtez. Arrêtez. Bozolo ba bolingi ba femme forte, bolingi ba femme entrepreneur, bolingi ba ni. Ma comme tout bolingi ba solo basala. Mais sauf bozana la fidélité. Non mais attends, il faut arrêter. On est où là? Maman. Non. Yango tozolo ba awate. Non. Toko kende te ke soki ngana oliba le kufi. Respect et quoi aux salatés. Piquen, et comme ma guerre. Et comme ma guerre, toka mwana bien. So toka mwana ye mabe kaka, toki na umpe ka mabe bongo aipe toka bwani pe. Oda nga una nka mape mama li yanga ume ape abala bwepwani. Ah, maman. Kobala, il y a un problème de kobala. Kasi makambo pe esi. Menabi, so ta bali makambo eza suta. Eza suta si. Maman eza suta. Kasi makambo ilambe si. Yango Emilie mutu. Oh, Emilie ni yanga. Ah, papa. Oye ke bila mongo ba ke makambo kofi asali mwasi wana bo Emilie aite. Te boye bisana. C'est la PC respect. Ok, toi tika. Ouais. Mobali. Mais biso akoko na biso abalaka ba trois femmes, ça n'a problème. Mais on ezalaki ba koko. Papa ba koko na bino asala te. Mais koko wana ba nokende abomi ngulu ayena ngopo na mwasi nalia avandi ya lamba kaka. Mais bino botinda biso to ke salati. To bosa pende tu ba koko na bino. Te boye c'est Ali asala. Ali asala. Na mboko. Ouais. Asala la place ni Ali, asala la place ni. Yo muzalaki na ye. Te mais mboko. Quoi d'azan nango. Ali osana. Oh mais nalobi parce que toi tu as l'argent et alors tu vas commencer à faire du n'importe quoi parce que tu me donnes l'argent. Hein? Parce que tu me donnes non, c'est parce que tu donnes à ta femme l'argent donc tu donc aux wana zwa na nyeso lingi. Te azaka mobali. Azaka mobali maman. Ya on a lobby mobali to boité. Est-ce que moi vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les blessures intérieures, moi je dis les blessures intérieures, moi c'est un bon manque. Là, ako bimisa, ne place à comment comme te mama bé, beaucoup bimisa te mama bé.
Moi, ça, bah, non, le bâté, bien sûr, pour moi, le bâté. Mais c'est que ma maman a dit sur Calabaza, ma maman félicité. Banane. Ma maman Calaba, ma maman félicité. Et bon, maman a félicité. Elle a bien au dit stress au moment na poto. Ma maman, elle a mon ami, tout le monde a cité. Ah, maman, mon ami, maman Mimichi. Maman, mon ami, papa, a géré 4. Nous pas mon moko. Ndaku moko pe. Ma chambre est différente. Papa a géré bino. Et papa a géré bino siko na mboni. O géré 4. T'es tout le monde Kofi na mongo quand même. Les gens dans la mongo là. C'est on a le bien siko. Kofi a géré même Libasa na mandaku. Attendez. Mais pourquoi tu n'es pas musulman, par exemple, au bas de nos bassins, 4 totiques na biso est tranquille. Comment on est musulman? Eh ben oui, totiques comment musulman au bas na yo, au danseuse, au chroniqueuse, au nani, au zui, to pesio. To quoi acclamer parce que c'est ta religion qui demande ça. Mais toi, tu as juré fidélité à la femme. Mais pourquoi tu fais des choses comme ça? À un moment donné, oui, bien, papa, on en a habité, on a musique à Kofi Ming. Mais moi, ça m'attriste, en fait. C'est comme s'il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et que Bisso, ils ont échappé Bisso. Il y a un truc qui ne va pas. Mais quand tu protéger les gens d'ici. Alors, j'espère que Gaina Bino Tolandi, Bisso Nyonso Tomoni, Toyoki vidéo, Tomoni Kofi Olomide. Après humiliation, oyo asali vidéo azo yemba pona mon amour nae. Yango to matato kinda. Sidi les cœurs a mérité qu'on a pembeni à Kofi Olomide. Franchement, je vous dis. Azo mérité. Malgré nyon se comme la Kofi, aza toujours pembeni à Kofi nae. Aebi pourquoi? Donc moninga malamu na ebite na olobandenge nini? Moninga malamu na tango apaye ke na tango apasi. Oui, lelo tokoloba Kofi Olomide asala mabe wani loko wana mutu nyoso ko tolera ngote parce que nga pe na mwasi. Na ko lingate mutu moko yaki musala epa na ngai epa mobali na nga to no bengi mona musala travailleur. Nga na fandi aoyembela nga banzembo osala nga beloge. Un jour akoma madame akoma mbanda na nga. Et ça la passe. Alors, il y a d'autres choses. Oh, oui, aujourd'hui, on peut condamner Kofi Olomide à Salamabe, à Linga Mouana Moussala. Qui peut accepter ça? Alors, il faut que Narato pour se rappeler ma casinabiso plus loin. Toyeba, pourquoi Kofi Olomide a comme qui na niveau ya Kolinga Mouana Moussala? Alingi Mouana Moussala et lelo oyo. Mwana musala akoma officiel, moi si na légitime. Il faut to lokato yeba ba raison. Il y a d'autres choses ongana bino toko yebate. D'autres choses oyo elobamite et lobami na ba réseaux sociaux te. Il y a d'autres choses c'est comme ça. Il y a bilo musu toko mona te. Tota la kana misu. On regarde seulement. Mais jour ali ya koloba a obimisa ba bombe oya mona na libala toko condamner mutu franchement on ne peut pas condamner une personne na bango mibale mutu na mutu ana ba raison na ye soki ali ya boya libala aza na raison na ye aibi pourquoi a supporter libala wana ti soki Kofi Olomide pe andima que no ba divorce pour toyoka ali yande alinga divorce c'est lui qui a demandé le divorce. Toyoka ali yande alinga divorce quoi. Alors, ce qui est d'accepter un divorce, cela veut dire amona makambo na kati. Cela veut dire yemoko ayebi pourquoi abima na libala wana. Ayebi. Et lelo oyo tomoni niveau humiliation, oui. Ali a pe ba bimisa biloko na ye parce que na ndenge o toyoka ki famille Ali yande ba senga biloko. Famille Ali yande ba senga biloko e bima libanda. Ba bimisa biloko na bango ya mwana na bango libanda. Alors, ce qu'on a ngina yeba. Pourquoi tout ce temps là biloko wana ezakaka?
Pour ce que na mutu, moi si mon sous ko fa na ndako wana, moi je ne pense pas que no biloko wana ezaki na chambre à Cindy, to na dépôt Cindy non. Na koyoka na kati ya mofleri wana eza na bandako mibale. Ya munene pe ekoza ezaleka na kati ya lupango, mais eza na bandako mosusu. Mais ce qui d'abord kaboni officiellement na mutu wana, nga ko na ko supporter te biloko na fa ata une semaine et par ex et simbate. Il faut na pikola biloko na nyonso parce que na ebite mwasi o akoya idée na yekoza nini, esprit na yezani, état d'âme na ye eza nini. Il faut na récupérer tout ce qui est à moi. Il faut na récupérer ango. Mais bango ba yebi pourquoi biloko ezalaki na wana. Mais tomoni oya alia biloko ebimaki ba filmer et tout. Vidéo pe na ba réseaux sociaux, wana pe toko ba ke non, muto pa abimisaki na ba réseaux sociaux. Pourquoi abimisaki pe vidéo ya alia? Wana pe to zala pe un peu logique. Soki pe to mona ki ba vidéo ya albonga na mona ki angote, mais il y a des gens qui ont vu cette vidéo. Bato ba moni vidéo wana. Pourquoi et comment qui na réseaux sociaux ma BP yango wana boto ebité ba voisin pe ba ko filmer parce que maman ezala boya pour na vidéo ya ali to moni film moko boto ebita wuti wapi aye ko filmer a publier ba voisin pe ba ko publier to ko condamner côté wana à 100%. Mais du fait que to moni tonton des tontons abimisi biloko libanda ba tiango libanda na poubelle publique. Parce que ce que n'est pas pays étranger, ce que vous déjà biloko boche na balabala, cela veut dire que non, mituka o ezora ba poubelle et ya ezwango e boa kango. Mais normalement il a fallu ba contacter ata mutu moko a Koffi Olomide pour azwa biloko parce que bilamba c'est l'âme, c'est la personne. C'est la personne, c'est mon bimba, c'est eza mutu mo bimba. Biso to babantu. Il y a d'autres personnes, à quoi ça l'aura mabe, na comment on a aboué. A sali o mabe. Comment on a ka nelongi na yo. Comment on a ka photo. Comment on a ka elamba na yo. Mouta ko salo mabe, so on appelle esprit faible. Mais ce bazu bilo on a bâti na poubelle publique, ça veut dire ni. Parce que, Saint James wana, baza mibali ba omona. Didi Stone wana. Bazomona, oui, papa bango peut-être anyokola maman na bango asala banko bakana oui bana bakolaka na biloko moko eza na motema asa lo mona motema zokola nango tina ninga koma mukolo bandoza na ba souvenir ebiki papa sala mama boye maman sala papa boye na couple na bango en tout cas vraiment personne n'est parfait dans le couple. Aujourd'hui, on peut dire que non, Ali Azamo Santo, Ali Anzamba, Ali Azosala, Ali en tout cas Nzamba Bundeli. Non, on ne sait pas si c'est que Ali a fait dans le mariage. Parce que tout le monde a fait, il y a des femmes de musiciens au Bafanda na mibali na bango loa Mampata. Mampata lelo. Ti lelo babali sina ko bali sabana. Est-ce que Wera Azakina makangute? Wera azaki na ba chob resté. Wera azaki pe na makangu. Mais Sylvie Mampata a supporté. Toko comparer Wera na Koffi Olomide. Te pour Koffi Olomide to ebi ke no abimana ba te belé, abimana ba danseuse. En tout cas, oye a ça là vraiment vie. Toko comparer bangote. Mais aujourd'hui, Mampata azana mariage. Monte maman pata wana. Ce qui nous a pesa qui basse ba musicien sur une facile, la malamu mingi, mais ce n'est pas facile étant qu'une femme de supporter le bêtise d'aider et surtout l'infidélité. Toza basi. Tu es bien de fonctionnaire. Tu es maman de fonctionnaire. Moi si moi t'as encore supporté à mon balné. Akelinga moi si mususu tena moi si mususu to abimaka na moi si mususu to abota na moi si mususu. Ils a hésité. Ata Cindy wana nde tozomona ndenga fandi wana. Elle a supporté. Pour la Rosana mutulo wa Koffi Olomide. Il faut supporter. Et en gros bando yo ka Cindy bande ko zipola e bambata. Moi je crois que Cindy les cœurs il ne muta maîtriser, ça le wa ko maîtriser Koffi Olomide. Pour bambata bande ko lesa e. Na ndenge pasa makasa zo zongise na nzela. Yango a supporter. Pour ceux qui Koffi Olomide a continué à la vie na ye. Oyo azalaki nango R azalaki na Alia.
mais peut-être pe alinga fanda pe longtemps te omoni so ozana ba âge wana ozana ba vie ko bimaka na basi komelaka masanga komelaka ba whisky ko chiller lelo bimina mwasi oyo boye na boye vie wana bato ba umelaka longtemps te parce que oza anytime en mouvement oza anytime na stress o chéri boya bengi nga il faut nakuta na oyo tu es busy ozusu ko sangisi na kindumba na musique osangisi yango na santé na âge et pesa nini et pesa bombe oko umela to surtout ka belo tension moi si boya bengi olobi kuna bozalaki obeti de coup excusez-moi les termes lobi kuna ozalaki na oyo bimina oyo lobi kuna ozalaki na oyo tu sens que avec l'âge avec ma responsabilité avec tout tu te sens au monde que non muto akuma na ba problème ebele yango mona soki muto akoli eza arozana ba condition ebele arozana ba principe ebele o il faut alanda po azala aumele ebele na mokili fois passé na moni vidéo moko boye ya mama moko boye ya 100 ans chaque jour na otalaka nani koko wana 100 ans wana akoksi 100 ans zoloba akomi lokwa bébé koko wana apesi biloko akolia boye azoboya kolia akomi kolela moi je n'aime pas ça je ne vais pas manger tidi donc koko wana aosepelisanga moi ça me fait du bien même si nzambe nzambe batelanga na kokisa pe ata âge oyo 100 ans 100 ans 100 ans 100 ans nzambe nga na kokisa ngo siko faut na ba principe poko matina âge wana eza hésité faut na ba principe poko matina ba âge wana po biso ba âge zaka 67 69 69 60 70 oui eza na bato bakoma ba 98 99 baza Seigneur batela ba oyanga bakoma matina ba âge wana mais siko pona okoma na ba âge wana ya liboso eza nzambe ya mibale faut koyeba peka ndenga ya otambola il faut koluka ko réparer ba Koffi Olomide nani ba komi na ba âge wana oui c'est grâce à Dieu et surtout azo continuer kaka na guitare ko gratter ko yemba ko sa ba activité eza grâce à nzambe pona mabe o Koffi Olomide asali na sia mokili oyo na ndenge toka na ba réseaux sociaux parce que tout le monde bazolo ba mabe na ye na normal boy azaki pe muto akoza petit lelo te malgré son âge de 68 ans 69 ans aki pe muto pe bongo ka Koffi asali crise akufi mais pourquoi nzambe a gardé ka toujours en vie malgré mabe na ye il faut se demander malgré mabe oazo sa malgré ba dégâts wa sala malgré ki motema mabe na ye pourquoi nzambe a batele toujours en vie bana o baza ba obotama ba innocent abotami lelo akufi mutu mususu mutu malamu pasteur munene akoti na se ya mabele mais Koffi Olomide mutu mabe aza peut-être nzambe azotiki le temps à se repentir à bongola motema à soigner na bato asala mabe oui Koffi Olomide aujourd'hui il peut faire semblant na bango eleka na réseaux sociaux alors ça comme si rien n'était obetakara oui toyebi makambo ya réseaux sociaux et umelaka nango ti une semaine awa tokobosa tokota na sujet mosusu mais eloko wana etikali bato na motu Koffi Olomide oui bato bakomolo bakoli akomoke na kokufa alingi akufa moto adecidaka na vie ya motu eza nzambe c'est Dieu qui décide soki nzambe alobi Koffi Olomide akufa lelo akufa soko lobi akufa après 100 ans après soki année nini akokufa soko bato baja wana bakufaka pe noki te so bozela baliwa na ye mais eloko oyo il faut sala pour laver son image pour lelo image ya Koffi bébé tobi ke beba déjà kala mais bébé lisusu plus pire eloko Koffi Olomide ngana ba émission na nga nyonso na bana ko insister kaka soki ba otindele lien eloko il faut sala ezaka ke na conscience na ye soka yebi ke bato oye a blessa on a motema na ye a blessa basé belé je le sais parce que il y a beaucoup de témoignages ya bato oyo Koffi Olomide a Emilia a katela bango lingala a sala bango mabe toyebi la témoignage et là il faut sala
il faut s'excuser kaka, soit asenga bolimbisi na bato ya blessa profondément. Parce que ça la mutu mususu atambolaka na kanda na bia mutu ana blessa ngaye, mutu ana lobang alobamo boye, mutu ana salanga boye, boye na boye biloko ne tikala na motema. Soki yo sala bato ebele mabe. Nzamba zane miséricorde ako batela yo. Mais yebake soki yo futi yango te, bana na yo ba futango. Ba kokolo na ba futango. Spirituellement, ils ont bongo, hein? Spirituellement, ils ont bongo. Il y a d'autres choses au bakoko na biso basala. Tozala te. Toyebi bango te. Nesi koko abota koko na biso na tikolo yebi na yebi ka koko abota mama. Koko abota papa. Papa na ye na yebi ete. Papa ya koko na yebi te. Généalogie na nga musisa place nga na wuta. Place bakoko na biso ba wuta bakoko bakoko lolo. Mais il y a des malédictions qui se suivent de génération en génération. Ce qu'on va basala ma baby saute ata solo robot tamato éviter ce qui exister. Mais il y a ba bem susu. Tozo futango lelo parce que ba kokololo na biso ils ont fait basala ba tumabe. Bazo ba bilakeli mabe biso ba génération auto sibirango. Alors, Koffi Olomide eloko fa sala eza ngoka simple. Au-delà de tout à salika vidéo, en tout cas, moutounion songa na blessa na vie à limbisanga. C'est simple. Parce que nous avons senti compassion wana. Vidéo on a tcheli bino na début wana. O Koffi Olomide azoye mbana mwasi na ye. Mais tu sens que batu baza abattu. Wana to boyango te. Bazoye mba mais baza abattu. Mais Cindy le cœur aza permis à Koffi Olomide wana. Il faut féliciter cette fille. Malgré ma baignance. Malgré tout. Oui, salami. Elle est toujours à côté de Koffi Olomide, malgré qu'il diabolos naye, malgré ma bé naye, asa toujours pembe à Koffi. Obalobaka pour le meilleur et pour le pire. Asa toujours pembe à Koffi Olomide. Mais elle Ali Asali, oui, Asali Mbi, baké match nul. Mais il fallait garder kaka qui non-sens naye wana. Il fallait pas publier. Atana mokili baloba kozongisa mabe na mabete. Et loko ya saliwana, bon, je ne sais pas, ce n'est pas Ali qui a filmé, je ne pense pas. Mais du fait qu'il y a ko bimisango libanda wana ko chango na poubelle public. Alors loko ane sali mabe et humilié, oui, et humilié comme Koffi Olomide et tangami à machina ba miniature, tout le monde parle de Koffi Olomide quelque part payé étant que musicien. Ba on balingara bongo komboneza en actualité pour on aura toujours la miniature yokana. Mais ba te belé ba yebi ata ba nationalité belé ba yebi no Koffi Olomide son ex-femme a humilié ba trop ba staff na outside et tout ba yebi. Alors mon culot est compliqué. Soki to yebaka un jour mobile ozo bala na vie bo kabwana ka bo sila na mabe. Moi je ne pense pas que bat balinge ba bala ne bat balinge ba bota bat balinge ba kolisa bana olingo tala ka bo o passe-temps oyena si sa vie na ngai na muto na kabwana muto o to koma neti na suka chemin na ngai te c'est mena zelaton na ngana bala o to koma ne ba koko to ko ça ta ba 80 ans pour ça beaucoup déjà ba 70 ba 80 ba 90 ans ata mobala ngona ozono makasa ko tromper o wapi. Beaucoup de gens beaucoup de gens beaucoup de gens qui beaucoup de kaka bana bino ba reçu beaucoup de gens qui l'ont dengezel comment vivre kaka o vivre kaka aux un projet lo moko te aux aka lali o la muki o lié o lali o la muki c'est ça yango bato bana na couple parce que nous sommes déjà à la fin bo simba couple na bino makasi au-delà de tout Nzambende azala au centre. Il y a des problèmes qui peuvent venir koningisa couple na bino mais ceux qui botchen Nzambe au centre y a des parents couple na bino quel que soit ma bé et bozaka solide il faut que bozala pe témoignage ya bato bafanda ba wumela na couple bato ba wumela na couple ba opesa bato pe conseil que biso to ça 50 ans 60 ans 70 ans de mariage. Papa a couffé maman.
Bon, il y a d'autres choses, eza na kati ya makila. Eza polygamie, eza déjà na makila. D'autant que makila oh, et makila ba polygame. C'est difficile au s'éloigner parce que papa n'a pas zara polygame, maman n'a pas zara polygame. Ou est-ce que tu es dans le domaine spirituel? Bien comme sous auto vivre les lots. Au salon en côté, au salon en force, c'était parce que et c'est c'est un hôtel. C'est les liens du sang. Et ça déjà na makilo bi que no papa kufa ka polygame. Tata moi si na biso noko na biso afana kana basité tata moi si abota mwana na mwana tata na e. Et le connaît ça na makila. Donc so dans la vie de prière té ah eza hésité. Donc pour na yo au monde que c'est normal. Afana na e to kaboy na ozo moi si mususu na ozo mobali mususu. Pour na yo monde normal au changer basi au changer mibali. Pour na ozo monde normal. Or c'est un hôtel de la famille. Alors, merci en tout cas na abonné fidèle au bazara branché na chaîne biso pour na Rolanda. Merci en tout cas, merci énormément na bino ba abonné fidèle ya Bibi Chombombo officiel. Merci na ba partage, merci na ba like, merci na ba commentaire. En tout cas, ngana linki bino ya trop. Bozaka branché na chaîne na bino. Alors bisous, bye, à la prochaine.